Eh bien voilà, merci chers amis téléspectateurs, nous sommes là Kolanda, NetTV Télévision et la chaîne de persévérance toujours. NetTV la chaîne autre, Sabino Maïman Koleka. Merci de nous recevoir encore une fois de plus à travers cette émission, l'émission Écho de référence. L'émission Écho de référence à travers cette émission, vous allez découvrir nous sommes les gars à travers l'émission O. Le long à télémi en attendant la carte 7 parce que c'est l'émission Écho de référence. Vous savez nous tous les amis Maïman sont des références. Il y a quartier na bino pe nyos tout ça. Voilà la télémi on a quartier 7 na avenue le d'ici, avec télémi on a quartier 7 mais kobeta mo ba ndambo ba détail nyos o za quartier 7 parce que quartier oyo bo mo na quartier oyo za quartier mo za vraiment quartier mo historique. C'est mo na oyo. C'est misa ba grand professeur, c'est oyo bisa ba agère. Donc emisa ba te belé donc na commune abiso ya Njili voilà ils a quartier mo ça la fierté Njili ils a quartier historique vraiment non me robeta mo ndambo kaka oyo il y a 1979 auto binga na 79 pas ça voilà ils a maman ils a maman Marie-Jeanne Mbabu alaka maman oyo abi maman ya biso ta sala na presse mais maman wana asalaka vraiment makamine ne somo lelo pe lelo oyo école oyo ya ICA ona kala ezalaka école oyo to bengaka na kombo ya Sevoza mais lelo et comment ICA na mokasi ya maman la maman Marie-Jeanne Mbabu na pesi mbote na anta ya Mbabu vraiment na pesi mbote na Eric Mbabu vraiment donc maman Marie-Jeanne tika molimo na Eva na kimia vraiment somo lelo école oyo école ya ba réalisateur école o ya ba bato minene o ba réserve ba émission ya ba ndenge o za na kati ya RTNC et utana maele wana ebimana na commune ya Njili na maman Marie-Jeanne voilà la pesipe ba mbote na pe ba salutation na Richard Lwemba ya Metro la pesi mbote madongo zulu toujours liso mokonzi na pesa ka mbote ya papa Clevis Luzolo toujours mbote na pesa ka pe ba salutation na grâce référence tête divoka. Pourquoi pas sous le nzongo toujours Jackie Bangala toujours continue toujours émission écho de référence voilà tu sais bien que non quartier 7 c'est un quartier oyo ils un quartier historique sommes le long média comme la valeur parce que le toi ba konza média na katanzil pe na quartier 7 papa Emile Zola o ata le lot directeur aza moi na quartier 7 a utela a na média na biso papa Emile Zola azala awa ali papa Mavidi dipe aza moko pe ya ba directeur RTNC na côté ya ba réalisateur aza mokonzi a utela na quartier 7 papa baza belé papa Ntaou Mikanda Fonda toujours directeur na biso RTNC toujours RTNC aza toujours moi na Njili donc quartier 7 c'est quartier mo bisa ba te belé au moni quartier autre baté donc quartier o ça la me belé vraiment na bien lelo et ça makambo code de référence to beta mama ndambo anta ya Mbabu ça la makambo veve vangasele makambo ça la toujours yango to beta ndambo na pesi mbote na Jean Tomari après na pesi mbote na pesi mbote na bino boso na mona suka bajika na bige kala mingi teto meko balasele bino ba élément oyo mwamba bo mona mwa katina bino écho de référence ne toujours ya la carte toujours dans biso de commune sur le terrain to la sarabino maïma ko le kana ba quartier na bino za ba référence akala eza quartier oyo pe misa grand musicien na biso ya mboko na biso manda chante na pesi mbote bo tali président manda chante na pesi mbote za quartier oyo dans la termi avenue le 10 donc na simana bo mona on a telemi oyo ezali mavuzi yango na tout droit na ngandane boye et keiti ya keikuna ba morka c'est toujours ezalaka vraiment na pesi mbote na ADG joli ilunga soki morka c'est salaka mara ezalaka pona yo morka c'est toné salama ezalaki pour yo na pesi mbote vraiment ADG joli ilunga toujours na pesi mbote toujours continuer toujours maso na biso sur le plan homoni ya plan santé première docteur général donc premier médecin général azamo na kate 7 comme on a ali papa Berthier Ntsadi il y a le premier médecin général, il y a RDC, Azamon a 7. Toujours, quartier Mongo, Salama, moi fier. Toujours, Yango, c'est la fierté vraiment, il y a quartier Mongo historique, Yanjili. Voilà, ils appellent la deuxième, ils appellent premier, Oyozaki, avocat de la République, avocat général. Azarape moi la quartier 7. Alors, Magui, Autotika Bisso, Zaki, na combo, il y a papa, Dona Mbaboune, Azaki, Ager. Donc yenda azalaki avocat oyo asalimaka mal ebele na kati ya commune na biso ya Njili parce que ya république mobimba moto monaki oyo akata masolo ya basolo wana donc vous comprenez ngana mta donc ngata na apolitique vous comprenez masolo wana bon ezalaki ne mona kati c'est azamo mokondi c'est oyo za quartier oyo eza quartier moko historique ya bato ebele vraiment mona quartier oyo à l'époque Saddam Hussein alors son bilamba na 7 en Njili pas Richard Lwemba voilà te bilamba na ils allaient toujours peine à quartier 7. Il y a cette mise à battement, il y a le problème de distinguer na bon somi o azama il y a le makas à l'époque wana il y a la ponte midimbo
papa na biso alaki mutu oyo azalaki fierté vraiment na bonsomi vraiment ape na opesa pe mbote na famille mobima famille modimbu bo ozali apesi bino mbote na bike kala mingi te na sima caméra na biso oto benga na kombo ya Chris Lekwa premier ameko balancer les biso éléments ça va on se retrouve tout juste après les images suivez d'abord l'image. Voilà c'est Rutito mon fondation espoir au moni o ezali avenue Kamina nde na kate sete yali derrière immeuble sur pende zali wana Aiden Tomo nde makambo avenue oyo ezalaka na hôpital ya Snell nde ezalaka awa de clock Ntseviko ezalaka nde awa nde omoni oyo ezali hôpital ya Snell oyo ezalaka na avenue Kamina na kate sete. Voilà, quand tu as dois continuer toujours parce qu'on a biso école de référence aux émissions autres à Sarabino, bah quartier na biso nyonso oyo ya commune Njili. Voilà na avenue Kamina au mona telemi a on avenue Kamina. Kamina za avenue Ope Kenda Sango toujours na Njili, avenue oyo Kamina ezali na derrière et au bengi na sima ya comment dirais-je na sima ya immeuble ya Sirope ko uta makadam ko kota ti ko koma na avenue Kamina. Alors ko longa na biso avenue Kamina, le suivant sous avenue Kamina. To rotambola le toujours na kate 7 to la sabino ndenge kate 7 la na école de référence oyo émission pe sama na mona suka bajika. Voilà na pesa pe ba satation nga na Teddy Voka garçon référence pourquoi pas na Richard Lwemba l'homme ya donc italaka mutama mebele donc Richard Lwemba ya Metro ya ba gagner Versace toujours na pesa pe mbote pozali. Nazo compter toujours sur la école de référence ça va à suivre avec les Tongo Toleka. Les patrons Gillois et Mamila Arnaud Diabassan, l'avocat du peuple. Nicolas Dolare, Beba Cédé, Atekiki Motokala Nangaï, Nabankoni, bienvenue sur l'arcade. Esikanino Komiotia, Olora de Kakingoma, Olonino Komio Boaka, Zile Ambutu, Akomio Wela Yonambongoba, Komio Wela Naba Bijou, Amono Label, Lodi Lechour et Tribunal Bar, Joël Kisole, Obosani Baparolo du Spécial, Soye se dise Motema Nanga, Anderson Ayimbi Pano Géant, les boss Eric Mandala, Yann Mambo, Papi et Piana, Charles Amaloukou, Yajano Binano, Fondation Nicolas Costefonil. Comment on a mis ça bakoso, comment on a mis ça bakoso live, love, intérêt sous kakanangona. Maître Deba Boussolola. Esikanino komiotia. C'est Ron Michel. Nino komio boaka. Akomio wela yonata. Nikat bakutu fudi. Yopona bote, babosani ngamoto na sala, boyo sala, chérie. Le vice-gouverneur Nerambungo, Prissa double impact na Paris, Gertini Vinda, Honora Bensingi Pouloulou. Ingratitude, Mabeletala, Lola Yoka, Bana Boti, Atombo Kelinga. Bolingo yonga, na boite baboy singango nanko. Jiras Landover. Tanga, na chaki au final la vinanga ye. Une boyoke, est-ce que babocha esika na chaki yo e kozala kota. Maman Micheline Chibana. Elo baba ilo kanto, botolingo lokola mwana libela mama. Oika, okenda na yo, okoma ya bango. Chera koma kameleon Nzambe, kameleon Nzambe. Yasa piano. Kameleon, achanja kakula. Kameleon, Mengi. Kameleon Nzambe, kameleon, achanja kakula. Salima Bakala. Kameleon Nzambe, kameleon Nzambe, kameleon, achanja kakula. Awala nimbo, mokolo mbangwe kosila. Moko change couleur. Oko regrette. Awolandi motuka, mokolo motuka ekokufa. Okosonga moto mokolo, ekoko makota. Kilole bote, Nzambe yalo poso. Achanja kakule. Abeda chou. Papi menga, papa lobe. Achanja kakule. Voilà, yakadi gansi awa sikoto komina mavuzi oya kateset mavuzi nde yangwana obuzomona oyo deba masamba mavuzi nde yangoyo.
Oui, Gil Foulard Montgeron, de toujours pour ça, on a malé, mais flou ma mengili, konga, ou école sa Goliath, toujours kende, vers école, wabingaka, école Saint-Vincent de Paul, ou et formagabana, ou batalaka alphabet. Et si quand on yango to komi, ou Saint-Vincent de Paul, na droite na biso, ou te to kochibwe, to repousse na ti malé, mais poto kende, na hôpital ya 7 o ezalaka na morgue kuna na 7 na gauche o to kende boy ezali to repousse na pona to pousse na ndela ya Bouense pe na ndela ya Guadolite tozo pousse na malé mais pene ya ba Didier Sono ya ba Olivier Sono to pousse na ba Jackie Sono yango to ke malé toza pe na quartier ba le kasi muntu quartier ba Toussaint Bouense ba Zizi Makengo Bouense bienvenue nkosu nde quartier yango oyo ezali quartier 7 oyo kenda sango quartier ba historique. Voilà, bande ko ba bolingo tozo continuer toujours maso na biso wala bozo mona tozo poussa na wana malé tozo kende et sika oyo zaka na kala babenga ko na bar Bouense et sika oyo ba grand prêtre balaka ko ya mingi bana njili ya solo lokola ba Gilles Vasimba bande ko ya mingi awa ba Jento Mare balaka mingi awa banona kitala ba dadi kitala ba bienvenue vangasele nde omoni wana ezali ko to na benga ngo bar ya Bouense Jacques Bangala na oui, Pichu Masobo, awa tokomi siko esika ngo zaka na kala Bouense yango wana président Matondo Mombile tokomi siko na bara banga kala bara Bouense esalaka succès na kalizaka awa Gino de la Changu ezalaka makambo esalama awa Pagibe yoko moni sika ngo yango wana esika ezalaka ko yinda trop na couloir o abengi na couloir ya Bouense yango yo kolungwa a to pousa na tudo wana pona to makuna na makadame obo mona kuna ezali étage o ezalaka na kombo ya sirop on to pousa na malé poto comme on a venu suivant ou abenga katombe toleka. Voilà bandeko babolingo tozo continuer toujours poto pousa na tuko na tombe bozo mona wana tozo pousa na malembe lukuse bende moto bolukaka tozo ke malembe makambo balobaka nini awa Judith la Fabulous wifi à Paris tozo pousa na malembe Pichu Masobo tozo kende malembe tu basilo apoto pousa na avenue ozaki avenir historique avenue ya tombe nde makambo ezalaka kuna Giras Peugeot bibi basanguya tozo pousa na toujours basolo. Voilà, bandeko babolingo to comme ce qu'on a fini tomber avenir makambo et pas manda chanta botama étage wana et pas président manda chanta botama yangwana o yazala ko beta balena elongo na Christian Mudimbu na Michon Mudimbu na Porte Mudimbu na Dien Kusu ne makambo zaki yangwana bienvenue Kusu anta mba botala awa na Richard Lwemba eska ba botami la bale beta awa nde na kasete na tombe nde yangwana. Piano achangaka couleur achangaka couleur awolandi mbongo mokolo mbongo ekosila okochange couleur okoregrete awolandi motuka mokolo motuka ekokufa okosonga moto mokolo ekokoma trota kilole mote nzambe yaloposo achangeaka couleur papimenga papalobe achangeaka couleur bato minga mokili bakoma bakamele yo bachangeaka faso tombalbaye koya te kamele yo otanzo na kasavubu roger papindo mbasi achangeaka couleur excellent. Voilà, merci, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pourquoi pas la paix sur la remerciement, la paix, la salutation, la vie, nous sommes en Suka Badjika. Na émission école de référence, na paix Simbote, na papa le grand Kembereke, ta parti à Luanda, papa na biso, te benga na kombo ya Zozino, toujours na paix Simbote, pas Ozali, na paix Simbote, na baye bon so oyo, bolanda kapema moi na Suka Badjika. Pourquoi pas la paix Simbote, na sous le nzongo, Jacques Bangala, Djenga Kabungu, cellulaire, toujours Mbote, na yo, bino subandaka, moi na Suka Badjika, toujours Gento Maria, Songate, Mawatro, Yamadongo Zulu, Kassé na yango, Kate 7, ce qui binote. Mawato, quant à moi je vous dis au revoir, on se retrouve à la prochaine numéro toujours dans la Native Télévision. Ngana bino to kabani. Na kenanga